Bokoto, 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 to solo la nazwa bino moi une demi-heure Bokoto, Bokoto, Bokoto. Na lakaki bino na kosale la bino live moko ya affaire Mwanantsuka to Brinet. Affaire Mwanantsuka oyo e komi lokola lisolo na monoko ya moto nyonso. Bozelaki avinanga, analyse nanga, Google comme d'habitude na sale la bino eloko moko ya kitoko oyo ekofungola bino makambo ebele. Oyo ekopesa bino moi likanisi comment vous pouvez réfléchir à cette histoire de Brunette ou Mwanantsuka. Alors, chers amis, chers compatriotes, je vous salue, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous me suivez à cet instant. Et voilà pour commencer cette belle analyse, voilà, subie de beaucoup d'exemples, d'illustrations, d'humour. Et je vous salue, je salue d'abord le mien, na kopé sambote bongo epai ya JR Molisho, moninga ya pichu diansango, edoyi kwa le procureur, et na kopé mbote bongo na vinanga Yula Mwanda Sam Modogo, na kopé mbote na oncle Blanchard Betou, na kopé mbote depuis Calgary, na Richard Mayemba, na kopé mbote depuis na kopesa mbote depuis Montréal na Manassé Mwaka, na kopesa mbote depuis South Africa na Igmatadi, na kopesa mbote na bongo na mama Christine Matondo, na kopesa bino nyonso ba eboswa kalibako ya kolanda ngai mbote mingi Blaise Ilondo, Blaise Mafutol, na kopesa bino ba mbote balobi Bubu Yuyu, Johnny Ayimpi, ba mbote bele côté Belgique, ba mbote bele na bino nyonso, mbote bele na baye oyo ba zwili baku ya ko landa ngai na ngongoyo bongo tuyende ko solola lisolo ya Mwanantsuka lisolo oyo e batamaki esali lave wana esali ezali lokola lave volcanique, donc moto evandaki na kati ya mombunda evandi ti explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tokomi lelo a aboye? Les Cambonines et les cas qui entre JB Mpiana na Mwanantsuka. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour le Mwanantsuka aya kosala live? Ben tension ni ne pousser Mwanantsuka aya kosala vidéo wana. Banani ba memi Mwanantsuka sala vidéo. Pe banani bazana sima ya Mwanantsuka. Vraiment cette vidéo est très complexe parce que kozala ba détail ba makambo belé na kati. Oyo bino na biso et sengelito ça la route ensemble. Je veux pas que vous restiez tout simplement des téléspectateurs bolandangai. S'il y a des questions, écrivez-moi la question. Si c'est pas moi qui va vous répondre, quelqu'un d'autre va donner la réponse parmi nous. Donc faisons route ensemble. Potolanda émission Oyo Yakitoko Yabino Oyo Bolingaka. Google parle toujours en connexion. L'histoire a commencé tango Amida Chature, moi aussi à Jubem Piana, maman abana naye, alongwe na kati ya libala, akeko bala, moko ya kulutu ya Jubem Piana, Didi Kinwane. Alors, ndago wana ezalaki lokola bandaku nyonso ya ba musicien. Pour vous expliquer des choses claires et nettes, na lingite boya ko tuna suba mituna au Google bongo likambo tuna makambo susu mais nazo bandela bino commencement ya makambo ya musique. Mama Patricia una maka na pisi mbote mingi lonkoi bongongo ba mbote mingi pa yozali ba musicien ba monaki ke entreprise eza na ba makoki ya mingi te de le départ ba salaki système ke prise en charge ya ba musicien, il faut ezala na patron, na boss. C'est-à-dire le patron, que l'orchestre a reçu bino, soit à comme vanta bino, nanda kwa zweli bino, to nanda kuna yemoko. Kobana na luambo, Bokeleo Isenge, Madilu, Rochiro, Jibem Piana, Kofi, Weranson, Bosiana, et tout le coup ya ba musicien nyonso balanga nzembo ya Congo ba vandisaka ba musicien na ba danseuse na bandako na bango ya famille. Soki bokene sina na ma campagne epa ya mama na Kofi epa ya Kofi te
Kofi avandaka na Montfleury. Mais na ma campagne côté ezali ma campagne petite ma campagne ezalaki ndaku ya mama na Kofi. Ezalaki na ba ndaku mibale. Ndaku moko ya famille, ndaku moko ya ba musicien. Bisika tata ya Kofi na mama ya Kofi, papa agwepa na mama ani babande ko vendre ezali ndaku ya mama na Kofi. Eza ndaku ya Kofi Olomide te. Faut pas confondre etikala nde na maboko ya Kofi. Après Kofi ye moko so azaki na ndaku ne pembeni wana oyo famille Moleka Nzolama apesaka ye tango ayembelaka mona na bango Libinza Miriam Moleka atikaka biso. Alors système wana ba musicien ba bombaka ba danseur ba danseuse ba musicien na ba lopango na bango ekomaki nango fréquent musicien nyonso asalela kango musicien mokote okokiko musicien mokote Robinho Mondibu abande ko sela ngote po azaki na ndako ya yemo te siko azotonga omoni déjà asali déjà siège social na kati ya ndako ba musicien bakoma ko répéter kuna misusu babandi déjà kolala na chambre oyesili donc bango nyonso bazana ba même pratique bakolo basalaka bango pe baye ko sala ngolelo tango Amida Shatura bimi na ndako ya JB Mpiana ekomi ndako parce que tango Amida Zalaki de 8h du matin ti 12h oyi ko kota na salon te oya JB Bario bazali wana bango nyonso bazali oyi ko kota na salon te okokipe ko kota na couloir ya bana te koto ezaki ba musicien koto ezaki bana tango mwasi ya Kofi Olomide abandai ko azalaki na libala Sindi abandai ko vanda swati na masina to na ngiringiri batu bayebi to na bon marché bandako yo Kofi azwelaka ba musicien mususu bandako sadi soki alia ayekini Sindi akolongwa na pa ba Kofi bake ko tia yesika mususu atikala jamais ko vanda wana ali azali wana. Vous comprenez, il y avait quand même moi respect, moi makambo belé ezalaki wana malgré tout ezali ndenge ba travailler comme c'était comme ça. Mais tango Amida Shatura akei ba musicien muto bakomolamba fufu na ndako JB. Soit ba danseuse, soit ba musicien, soit boye, soit boye. Génération wana ya batutuka loji ba évoluer, ba fandisi ma solo monde arabe et après monde arabe oyo musu yaki na sima wana oyo suki saki wana nde bisika bana nsuka ba yaki kokota ba koteki pona nini génération wana papa Wemba auti prison l'ambiance avec une grande école de danseuses et de danseurs na mboka Congo renommé ayiko bimisa génération moko bazo benga ba fioti Bola nanga bien, lambio, ayeko bimisa génération moko bazo benga ba fioti. Bazalaki de 16 ans à 20 ans. Ba fioti ba évoluer pendant 2 ans, 3 ans, ba epoto, ba palangani. Après ayeko bimisa génération ya mibale, oyo bazo benga ba nyonyo. Bango bazalaki de 12 ans à 16 ans. Bon, que ces nions se commis à Banyonyo, y compris BCBG, et recruter ba danseuse Yasika. Banyonyo ba côté na makambo ya danse. Alors, parmi Banyonyo ba côté qui ezaka mwana ntsukate nda za mwana moke. Ba danseuse belé ba za ki bana mike 16 ans, 17 ans, rarement ba za ki 18 ans. Et business et bana ko tambola malamu. Et ko salaki na trou wana o Amida salaki na kati ya ndako parce que Amida bobo sana tetanga kei alongwe libala amemaki bana nyonso n'habite bayoka na ndenge na Didi Kinwani soit Didi Kinwani ne voulait pas des enfants pour créer makambote nde sika Amida yeko zwa bana nyonso ayeko vantsa bango pa tante na ye na France. Donc JB n'a jamais vécu encore après départ ya Amida na bana donc ndako wana komaki na ngo ya JB Naba musicien. Et là, on y est banego salamakuna. Il y avait que de fait. Balcol, Kobela, Banini, Aro, Biloko, wana nyonso.
boyebi ke mobeko ya li musicien olinga danseuse te mais patron akoki kolingane danseuse eza na ba groupe nyonso ya Congo sans exception au groupe moko boye te okoka te bapoza babiloko na bango te kopousse ke danser soka sali likamoko ya mabe ya defo mobali akoki kokotela ye po créer ba désordre te au sein du groupe. Chanteur akoki kolinga danseuse te sauf ye moko patron peut faire tout ce qu'il veut. Et JB Mpiana a fait un choix. Choix ya JB Mpiana, c'était pas pour s'amuser avec Mwana Ntsuka, mais pour que Mwana Ntsuka remplace Amida Sature. C'était le plan. Pourquoi ça? Na repé sabino ba astuce moko ya mike Amida na JB Mpiana bazan écart ya mingité. JB Mpiana est né en 68. Vous comprenez? JB Mpiana est né en 68, Amida en 70. Donc bazan be écart ya ba 2 ans. Bazan le roi ba ami. Bazan génération moko. Vous comprenez? Bazan génération moko. Amida et JB. Or que na baluba et loko wane za interdit. Bon, ils ont la même âge était moi si na mobile et ça là que moi si azala arrogante, azala moins obéissante peut atteler la kaba décision ya mobile et loko et pour ça ami dana jibe ba dispute ya mikolo nyonso ko swana baza ko bota ko swana matata ko c'était ça le problème d'âge. Et JB Mpiana présenta Mwana Ntsuka chez sa mère. Sa mère a dit mais mwana ya mukebo ya koyoka yo akosala nyonso yo lingi épouse-la. Épouse-la. Et JB Mpiana d'ailleurs tuna mission nyonso a BCBG Mwana Ntsuka komaki mwasi ya JB. Likango te copine te mwasi ya JB. Alongwaki na groupe ya ba danseuse. Akomi kovanda na chambre ya JB. Makambo ezalaka kala ke na salon boko kota te biloko nyonso wana ba restaurer yango. Et Mwana Ntsuka bakomi kobenga ye mwasi ya mokonzi na BCBG. Bakomi kobenga ye maire premier mwasi ya mokonzi. Mutu moko atikala su kobenga Mwana Ntsuka na kati ya groupe asate abina kasute akoma kovanda. Tango aboti ba famille ya Mwana Ntsuka ba kengeli babi au lieu de la projet moko il y a long terme parce que déjà de part de Jézamabe vu son âge et vu son niveau intellectuel de part de Jézali mauvais départ. La loi congolaise ou le code de la famille n'inscrit pas à une fille d'avoir un enfant à bas âge, mais inscrit plutôt à une femme mineure de ne pas être mariée par un homme. L'âge légal du mariage c'est 18 ans. Vous comprenez? Donc, loi congolaise, et parce que moi, si à botate. So, au botinon à 15 ans, est allé. Au botinon à 16 ans, est allé. Ni en France. Ni en France. Parce que dans l'Europe, ça peut être un exemple à Batebele. Ni qui m'engana fali pour pas botina agini. Na 15 ans. Na 15 ans. So, il est là, ni qui a l'objet porté pour fali plainte. Plainte aux alatés pour aboticier. Non, bako considérer en côté, bako rejeter en plainte gozala sur le rapport sans consentement ya moi si pour aimer maye na kobota. Ça dit bako classer en lokola cas ya viol aux mineurs. Vous comprenez? C'est hyper important makambo na zolo banabino. Botia ngona mutu bo solo la te lokola bazuzi ya balabala. Bato bayaka na sentence moko kaka ko condamner. Mais batala ka procès te na mozino nango. Na boito za la bazuzi ya balabala. Ok? Alors, nazo tanga pe ba commentaire na bino pour essayer un peu de donner goût na katia et mission na biso kitoko oyo et tout le na bato ba kolanda ga biso de par le monde. Il y a ce qui bon voilà, les gens me saluent, m'envoient des salutations, je vous salue aussi. Je vous salue, mais nazo quoi comme c'était. Na matsamale malembe po natala ba nini na bino bozo koma na moni susu commentaire mususu eye
fona tanga kango parce que soki nazo tanga te na okoka ko zonga te. Voilà. Na okoka ko zonga te. Bon, mutu moko atiki commentaire na moni ya efface yango na ebite ya efface yango pona nini tanga yogi na lobi na tanga ba commentaire na bino alongoli commentaire. Bon, na otanga commentaire ya Jordan Moto na Nzambe alobi est-ce que ebalaki mwana wana juste question. Alors, a tuni question boy parce que batu mingi bayoka ka lingala ya bakanza te o eza penda ya bakanza. Alobi est-ce que ebalaki mwana wana est-ce que mwana wana tango akomaki pa ya jibe akomi kofanda na jibe akomi mokumba babalanaki to babalanite. Or que na autre sa question, la loi congolaise interdite à une femme d'épouser un homme à l'âge de moins de 18 ans. Donc l'âge légal ya libala pour la mwana mwasi c'est 18 ans. Alors mwana nsuka akomi kovanda pa ya jibe mpiana, pas comme danseuse mais comme mwasi ya jibe mpiana. Alors maman Patricia lobi me google mais Niki abala ke ayeba fali attends Niki abala ke ayeba fali na 19 ans yo olobi abota na 16 ans. Na lobi te abota na 16 ans. Na lobi Niki abota na 15 ans. Na lobi 16 ans te. 16 ans obakise liembula moko. Na lobi Niki abota na 15 ans, c'est-à-dire azwaki zemi ya fali na 14 ans. Papi gen tolo bela vi ba mbote bele ba salam bisef. Et puis ba condoléances pour na texte ouais uti kotika biso. Alors Niki na fali ba boti na 15 ans. La loi française ne condamne pas une femme qui a mis au monde un enfant à l'âge mineur, c'est-à-dire 13, 14, 15. Loi française est condamnée à moto à botité. Et condamnée à moto yo à violer. C'est-à-dire, ceux qui ont bimina moi la moi, si azane c'est na 16 ans, 17 ans, à koksina no 18 ans te. Ke ba eko kanga yo, balobi ke yo obimina moi na moke bo epona nini. Moi na moke ya lobi ke toyo kana ki bongo. C'est-à-dire, babenga yango accord par consentement. C'est-à-dire, yo okomi libre bako kanga yo te. Quel que soit abota, to abota te. Donc makambo ezali selon la loi. Et non selon l'apparence, ya batu ke yaza mukolo, yaza mwana muke. Non, selon la loi. Alors, mwana nsuka na époque wana, alongwa ki danseuse, abina gali sauté, a commis mère première, mwasi ya Jibe Mpiana. Tangu aeko bota, Jibe Mpiana sali leyeti nyonso makamu nyonso, a commis privilégié. A commis na mutuka, na chauffeur, na garde du corps. Bolanda li solo yo attentivement Jibe Mpiana tigala ko bete la bino angote. Il n'a jamais dit un mot na makamuni makelele nyonso bozosa. Jibe Mpiana a fait appel à la famille conjointe, c'est-à-dire ba famille à mwana nsuka. Jibe Mpiana pe ba famille ne ba ye, ba vandi autour d'une même table. Ba bandi ko discuter sur l'avenir ya mwana nsuka na mwana oyo Jibe Mpiana. C'est-à-dire Jibe Mpiana azakasuna bana te. Amida Chature azwa bana atinda pa tante na ye na France. Ndako etika la police, c'est-à-dire Jibe Mpiana refait sa vie. Abandi vie ya sika, abandi ko bota lisusu. Vie ya sika. Alors le projet était un projet de longue durée. Or que famille wana tango ba ko zwa makamu na maboko abi donc mobali yango yo abotisi mwana na biso yo mutambongo yo mais to bongite. Moi bisika zabolo ya kokota. On lieu ba pousser mwana na bango na projet moko ya longue durée. Balobi o papa yo kopesa masanga ndenge ezalaka mwana loko aza moke obotisi ye elenge okopesa ntaba na ndenge obebisi moseka ya mwana okosala boye bon ba famille ya Jibe babi bon toyoki biso tokei topesa date boye o tokoya kokutana. Alors ba famille tango bakendaki bavandi ba étudier balobi te o eza libala te oyo eza libala te eza amande ya mabe oyo yo sali mwana na bango esengeli yo futa mwana wana eza libala te libala basala ka boye te babengi meme banzonzi ya bakongo
baye ba vandi babité ezali balate ezali amande nde ba kopeso na moto na JB. Tu vois bisika makambo nyonso ya molamu JB ayaki na moto na ebebaki. Moi personnellement je condamne JB. Balobaka bolingo eza na agité, c'est vrai, mais actuellement JB Mpiana za na agini. JB Mpiana za na 56 ans actuellement. À l'époque JB Mpiana za na 40. Vous comprenez, 40 et quelques. Et Mwana Ntsuka azalaki na 15 ans. Azalaki na 15 ans. Et c'est facile pour nous faire le calcul. Pour tout yeba. Mwana Ntsuka azalaki na 15 ans à cette époque. Lelo Mwana ya Mwana Ntsuka a kokisi 9 ans. On fait le calcul, 5 plus 4, ça fait combien? Ça fait 14. Donc, Mwana Ntsuka Lelo azana 24 ans. Pour on a la calcul, na makasi mingi, mathématicien à saganate. Donc, Lelo, Mwana Ntsuka azana 24 ans, son âge. Alors, baye ko négocier, makambo wana, ba parents ya Mwana Ntsuka, ba récupérer Mwana Ntsuka. Na maboko ya JB par honte kolobake ndenge bino bokabi mwana azana no mokebwe mais pas baluba ezaki na normal que JB Mpiana na ba parents na ba yokani ki azwa mwana wana a refaire vie na ye. C'était le plan de JB Mpiana a banda vie asika na Mwana Ntsuka. Mwana ayebi liso mote, ayebi mokilité, ayebi mabete. JB Mpiana ye moka monisa ye mokili. Nzambe pe bolamu na ye. Et ko sala ke Mwana Ntsuka il faut azonga pa ba parents na ye. JB Mpiana nde aya ko futa soka za na posa ko bala ye azela sima mais afuta nanu mabe oyo ye asali Mwana Ntsuka. Ba parents ya Mwana Ntsuka ba ko swa Mwana Ntsuka. Bazeli lettre ya ba famille ya JB oyo ba kotinda kuna na famille ya Mwana Ntsuka. Lettre e umelaki après ngonga moko. C'était l'oncle de JB Mpiana nde akende ko déposer lettre ya date oyo ba famille ya JB Mpiana bakoya. Ba famille bakei ba discuter. Bango balobi na nyonso wana esengeli bo futa ntaba. Bo somba ngulu ya mobimba. Bo pesa na famille $10,000 pe bo sombela fille oyo JB a BBC lopango. Bolanda histoire bien. Bon, basololi, bon, tokoya ko pesa bino réponse ya makambo nyonso. Bakei batali si JB Mpiana makambo nyonso basololi, JB Mpiana bon, je suis d'accord. Na lingi mwasi nanga, na futana no yo bongo, na ya ko senga siko loboko na ye. JB Mpiana sombeli bango lopango, na ko pesa bino adresse ite, sauf que lopango wana, bana moto bateka lopango na faux buku ya lopango ya tata na bango. Ça dit, balobi ke papa akenda bakote bangola kuna lelo tozolanda 20 ans. Or que papa wana kendaka atikaka ka photocopie ya lopango amema buku original ya lopango akena nango. E bana bake ba sali makambo nyonso na niveau hôtel de ville ba yeko bimisa buku ya lopango moko ya sika mais ezana ba kombo nyonso ya lopango pe na ba propriétaire. Baye ba présenter si balobi lopango evuma ya bino abimo toza ba héritier ba témoin pe bazalaki ya bino toza ba héritier ya lopango na biso tongi toteka tokabula mbongo ndambo muto na muta bendana et JB Mpiana kamati ebele ya mbongo plus de $150,000 asombi lopango wana apesi na famille ya Mwana Ntsuka atieli bango biloko nyonso bambetu ba TV biloko tu babongisi na mire na portail Mwana Ntsuka bakomi kovanda. 2 ans plus tard, tata wana kenda Angola. Aye kozonga, aye kota ke lopango na ye e komana ba propriété ya sika. Ameni likamu na justice. Babundi suka nango document officiel ya lopango e kobima. Bana Ntsuka basali nini bakatani. JB Mpiana ne pouvait rien faire. Mais azaki na projet moko asomba lopango mosusu to mabele bango batonga. Et il commence à jouer sur la faiblesse ya JB Mpiana. Que yo boti mwana biso avec mwana mukie mineur, yo il faut ça la boye,
à chaque fois ba ko sala likamoko bo jibe bimisi mbongo o jibe azozela ke bakamata mwana na mwana na bébé ba ko tika epa jibe mpiana ba tikala ko ya ko tika lisute depuis ba récupéraka mwana nsuka ba tikala ko zongi sepa ya jibe te muni mobali alingaki mwasi mingi mwasi alingaki pe mobali mingi mais sikoyo écart wana ya distance et na vie au jibe piana banaye kozala nango ya ba musicien na lopango kolia komela bakuiti pamba pamba makambo ebele et ko sala ke jibe piana alembi dossier wana après côté ya jibe piana ba ko sala moi réunion moko boya famille babité ye mwana ntsuka ngope kutu avandaka na mwana ngote mwana na parfois tikala pa bandeko ya mwana ntsuka parfois pa ya koko na ye azana vie moko ya malongate mais lokola baboya ko pesa biso mwasi na mwana toke noko senga ne fiske mwana oksi inane ba famille mwana ntsuka non toko pesa bino mwana te il faut melana no mabele mais mwana koksi inane bo pesa biso mwana boboy ko pesa biso mwasi na mwana bo pesa ta mwana et wo sala ke mwana wana tanga koksi 4 ans et demi jibe mpiana abengi mwana nsuka projet za ndenge nini ono nga vraiment bon na ki mwana mukie na gina vraiment na maturité te siko na bani kola mwa mukie na koksi 20 ans tout et tout na lingi vraiment. Alors, Patricia Unamaga alobi, est-ce que Brunel après Kobota a zongelaki Kobina na BCBG? Mais non! Oh, ozokate magamna zoloba. Tangwa boti kaka a komi mère première. A komi mwasi ya mokonzi. Makambo Kobina esili alongwe na BCBG etant que danseuse. A komi kololo pango. A komi na chauffeur kutu na garde du corps. Ndenge amida zalaka akomi na ngwende alors eye ko sala ke jibe mpiana bengi Brunel ba kutani ba sololi Brunel ayebisi alobino mukulu nenga boye nga nazolinga pena ko peso mwana te abino nga mwana poso mère azalaki amida nanga kuna ko peso mwana mais ndaku nwezaka ba musicien ba danseuse nango pio mwana te mwana nga siko ovanda pana abino mère nanga za na grande sœur bazali ba obokola ye bien abibo nga na peso condition moko so lingi na peso mwana bimisi nga passeport tindanga na poto na endofa na poto to soki olingi mwana na yo ponga na mama na ye bimisa 2 passport moko ya mwana moko ya nga utindi biso na poto toke na biso. Comme ça, yo tikali ko sala vie na yo. Si ko jibe mpenabi donne-moi le temps, je vais y réfléchir. Jibe mpenabi misi passeport moko. Yaye mama. Abi non na boy ko bimisa 2 passport. Na ri mwano yo akola quand même. Talaka ba no muso wana ba kenda. Nazo ata tan ovana mwana ngana mona ka mwana ngai. Vraiment pardon tigela nga mwana. Na papa na ye mwana aza ya mama aza pe ya papa. Naza papa ne aza makila nanga. A convaincre moi si aye kondima. Wana mwana kokisi 5 ans. Mwana aye kondima. Abi que bon, c'est bon dans ce cas. Yo selanga li solo na tambola nanga. Comme ça yo tika na mwana obogola mwana yo. OK d'accord. Abimisi pe Brunel passeport azwe lié pour moni kalezaki. So bimisi passeport ezana no vierge il faut zana visa moko boya mboka moko azwe lié visa ya Chine lo wazaki pire master ya ambassadeur na biso azana Chine ba bimisi lié visa moko ya Chine bateli na passeport mais visa wana ba bimisi ki te po ye Brunel la kende Chine te zaki po et comme ça passeport kilo vous comprenez l'histoire pourtant ba ya osa siko masolo ya Schengen et pesa bien mais Brunel na mutu makasi na ye akanyi mo ba mbongo na mike mike asa nini ake Chine na ndenge na ye sans consentement ya mobali. Or que bozana on a ba discussion na mobali na makambo ya venir entre moi na yo mama makambo ebele. Et puis à chaque fois Brunel akuta na jibe mpiana au moins moi pas enveloppe $5,000. Pas enveloppe $5,000. Et parfois kutu aola na suna jibe mpiana. Bolingo wana pe abo mwana wana esilagi na ngoyete.
et JB Mpiana aussi abandonné au tala siko que moi ici habité Johnny ni peut so agrataka pembeni makambe belé moi na commis déjà aux hommes on a colis on dirait afungami déjà et commis sous insécurité pour l'avenir ya JB Mpiana. Alors Patricia Magalo bini abi google. Alors ba vidéo ezali ya Brunel azobina na BCBG vérité ngana yebité après ko botana ye ba vidéo nyonso ezalaki wana tan basali album ba ke ba tourner na ba Gabon ba zongi oyo wana ke après ko botana ye azongi sous BCBG ko bina j'en doute fort mais na ko vérifier nga za na nga muto te na boya ba information na ko vérifier. Pour Brunel ye mo alobai ke JB Mpiana pekisa ki kobina atikala so kobina te. Naza na vidéo na tiaki na page na nga soko olandi yango ebandeliti suka elle a témoigné elle-même que papa chéri a pekisa ki kobina au sein ya BCBG. Et puis atosaki yango. Alors, il peut y avoir qu'il y a des vidéos de concert monsieur Betaki na bangonga wana bazalaki nano bisoto mona yango te bon voilà. Vous comprenez? Alors, et ko sala nini? Et ko sala que Brunel a voyagé à Chine sans consentement à Mobali. Et papa chéri tanga bengi mais ozawa pe ono na Chine. Oh mais ona ebisa yo ko tsama ko kunate visa wana ba pesa ki ezala ega po evimbi sa passeport. Ezali te po yo voyager. O talaga nga je m'ennuie boyena boye. C'est ni pesi papa chéri kanda. Et pesi papa chéri kanda abise fozonga na mona yo na kini. Bon mobali azo selo ba jalousie ko lingate okende boy est-ce que azana intérêt te katina yo tandis que yo so pesa e mwana komano libre mais asela oka mo ba jalousie moko ke ibo. Le problème c'est quoi? Le problème baluba banata on ba fandaki ba sali ba calcul moko boy. Brunel qui te faire voyager na poto et qui a boti soit comme na poto a umelate a umela kutute yo mpese nanda kwa basoso do 3 secondes lekebele soit comme na poto a boti bana ya Brunel wa ko bota ba kozala baleki ya bana ya JB Mpiana ba ko bénéficier assistance pe makambo belé ya bana ya mwana ya JB Mpiana. Et là on a d'abord famille on est bandeko lingango te. Premièrement famille wane bandeko lingango te loko wana. Et deuxièmement, projet ezalaki qu'écoute, il faut Brunel azonga na ndako ya JB Mpiana comme mwasi na ye. Boye même ba famille ya ba Shekoko bayaka. Bakamata mwana na bango ya mobimba ya mwasi baye kopesa JB Mpiana babi oublie cette femme. Mwana ya muluba ye zo atiana JB Mpiana boya alobi non. Eko simbate. Alors, le tisi mbuya lobi Google ngana lingina yeba JB Mpiana na mwana wana ya muke na kitito eza bakis. Alors le tisi linga yeba JB Mpiana kobimanes na mwana ya muke bongo ya 15 ans 14 ans. Ezaki ba kuiti to eza mo bakisi moko we ba mission pe basala rapona ba makamu na bango. Alors, il faut que chez les baluba, na baluba nyonso, sans exception. Babala nga mwasi likolo à 16 ans. So lobi c'est faux, na oye biso kaka amida babala pas JB Mpiana zaki na ajini. Ine mwana mukete. JB Mpiana bota na mwasi moko na kotanga kombo te esi abala. Mwasi wana pasara eka mwana moke ndenge ka bozo mona basi nyonso JB Mpiana bota na bango mon côté azalaka na 25 ans. Si c'est faux, allez vérifier. Basi nyonso JB Mpiana bota na bango, il y a aucune femme qui avait au-delà de 25 ans. Si vous doutez, allez-y vérifier. Muluba balaka mwasi ya mukolo te c'est impossible. Loba balubo ba bien bimina bango, il calcule pas mais vrai mulubo azanaka ta Kasai. Moi, si azalaka na 13, 14, 15, 16 ans. Et ça, la histoire, il y a avocat. Baye baka avocat komeli na munene na mote.
na mokokoli. Ma Patricia alobi nini? Alobi tuza na siècle nini? Tenga na oloba makambo ya 2024. Yo kansi na oloba makambo ya mvula ni. Nazoloba makambo ya 1915 te. Nazoloba makambo ya 2024. Soki ozu mpepo siko okiti na Mbushimai. Lupatapata. Chimbelenge. Kananga. Kabinda. Bamboka nyonso yo kotambola na Kasai kendo tala ba mabala oyo ezosala makuna bazoboma ntaba bazosala ba cérémonie basi bazana ajinine ngai muna tindio Jibe mpia naza villageois te quand même kutu ba villageois mso baza teti balinga biloko wana te ba luba kutu ya Kinshasa nde oyebi cosmopolis moko ezali donc je moko boye basala ezali structure moko bien fermée kaka ba pona mande okoyeba makambo lekaka na kati même chez les politiciens ndo mona ka ba mende o malanga ba boshabu wana ba copine na bango nyonso ba leka 17 ans. C'est moi qui vous dis avec preuve basi na bango ba leka 17 ans. Ba politicien nyonso wana monaka. Le problème c'est quoi? Nazo yela bino mbango na yamba pelo yo. Asenga yebino mwa bolimbisi. Alors, Congo Lotan, Kobe, Alubinini, Abi Google, oui, Nabino, Baluba, il faut Kobala Mwasi, moins de 16 ans. Mais JB Abala, Mwanansuka, T. Ah, nakansi, Ndeko Congo Lotan, à côté, na moins retard. Na bandaki li solo na expliqué, debi ya makambo, ya aventure nenge bandaki, ti na nenge tokomike. Ba famille ya Mwanansuka nde bayaki kolongola Mwanansuka epai ya Jibe. Alors, bango ba dédommager na no Jibe na acte asalaki ya kozwa mwana na bango mwana muke kobotisa ye. Parce que Jibe mpia na lingai ke bakene na libala. Ba pesa bango liste ya biloko ya libala po bango baya kobala mwasi. C'est-à-dire c'était le projet de Jibe. Vous comprenez? Donc projet esuka na nzela. Et comment la piste d'investissement celui bazana moi ba problème na bango financier moi en tout cas qui n'est pas Jibe ba kende bo a une enveloppe. Donc le famille commence à utiliser maintenant moi en tout cas pour na ba posa na bango. Et Jibe mpiana commence à comprendre que liba les a sauté. Donc ngai ne na bimi victime ya mabe oyo nga na salaki. Il fallait pas na botana. Jibe mpia atikala ozana basi ebele abota na bangote abota na bangote ndeko nanga Jibe mpia na so alobi abota na yo sega lingi yo papa chéri ha ndo bota na yo toza kitoko ndenge nini Jibe mpia na bota na mwasi te soki aboti na yo yebaka ke alingi yo. Alors mama Patricia bakisi moi motuna alobi Google Brunette batikala kovanda ndako mokote batikala kovanda ndako moko te na Jibe mpiana. Si avanda pa Jibe mpiana na ndako oyo Amida Shatir azalaka. Soki bozana temps na osala appel moko enregistré na obenga mwana mai moko azana BCBG. Ayaga ne pe azana na Belgique mais azana BCBG. Na tout na ye moi quelques questions na tinde la bino. Na messenger me bo publier en moté pour azonga mutu mabete aye biso ke Brunel penda 1 an azalaki na kati ya ndako ya Jibe mpiana 1 an une année zemi wana nyonso ti abotaki nde aye kozonga pana bango et non abokolaki zemi pana bango. Il y a des choses différentes. Alors et kosala ke Jibe mpiana komi koyoka mwa beko akomi na boye akomi na mobali boye akomi na boye. Tu vois ba relation nyonso wana o ezaki na ba projet ya Jibe mpiana ko mosala nini e komo kweya na mai. Si Sandra pe avanda na Jibe ndako moko Sandra avanda pe Brunel pe zemi wana e bokola mana na ndako ya Jibe mpiana. D'ailleurs na mutu moko ayebisinga azotindela nga numero ya Brunette
moto moko azotindelanga numéro ya Brinet ekozala malamu to tuna ye mwa bamituna en katimini en secret po to kota na makambo na bango te directement parce que mission tozosala ezali indirectement. Alors sikoyo on se pose la question ndenge nini yango ekokoma ke Brinet aye kosalela JB Mpiana vidéo. Est-ce que vidéo nezali po JB Mpiana après avoir compris que Liba les alités na ba famille ya Brinet, tout après avoir compris que Brinet a comment na moi mobali na yepe. Nde JB Mpiana aye ko boya makamunyo so bayoka na Brinet ya kotinda na poto ya ko salela e boye na bambongo abande ko pesa ye wana soka ke azumbongo JB Mpiana ko kata nyonso e koma ki ndenge nini na niveau wana. Alors il faut boye basikoyo ke makambo yo oyo bomoni Brinet abimi na Facebook na YouTube ayeko loba. Elle a reçu une enveloppe moko azwaki ya cela un mois passé. Enveloppe wana oyo azwaki eutaki pa ya musicien moko boya munene na kotanga kombo te. Musicien wana atindaki moto na ye aya koyebisa Brinet ke Brinet biso za na besoin la musali solo wana ya kala wana ya papa chéri to sunga yo li solo wana ifo la muka parce que talanga nengo za wana obénisa pe logo te parce ravana na ye mwana bakanga ye kuna yo bakoma kutu koboya yo ke notala mwana la musali solo e kusala yo bien mwana mai akota kumba. Batouana baké ko convaincre ye mena mutua Brinet et ça l'a guité. Brinet vivait déjà avec son copain, son nouveau copain. Tout a commencé dans le mois de septembre. Maman Patricia Nazakoya boyo ka histoire moko boye zali wana scénario moko basali n'a rien à voir na makamba JB Mpiana ya kobota na ye ya lelo tokomi wapi eloko nini lekaki n'a rien à voir ba vidéo mingo bomoni zo leka na Facebook ça date 6 ans déjà. Il y a aucune vidéo récente. Ngai munazoro banabino il y a aucune vidéo récente que basali lobby basali lelo. Ba vidéo nyonso bozotala eza ya kala. Na oyo grande série ya Brinet azolobela pona leki na ye ça date des années. Alors, nakoye osiko na laksabino, jenini esalami wana na kati wana. Tout a commencé au Congo-Brazzaville. Un certain Faustin, oya memaka kombo ya Kofi de Brazza. Faustin est né à Brazzaville, grandi à Brazzaville, de parents congolais de Kinshasa. Donc, Azana est moto ya Congo-Brazzaville. Et n'a jamais été kinois. Faustin tanga yoko mema chapeau wana, casquette wana ya kosala personnage ya Kofi de Brazza à travers Kofi Olomide. C'était bien. C'était bien, humour, tout le monde l'aimait. Y compris Yemoko Kofi Olomide, abanda yoko sepela nango. Mais c'était le faux moment. Ndeo yo Kofi de Brazza ayoko créer personnage ya mibale na kombo ya Cindy. Donc le la Kofi Olomide azalaka Kofi na Cindy, il faut qu'on crée pe deuxième personnage ya Cindy. Pour esa la sikoyo yepe kuna za na couple Kofi de Cindy, Kofi et Cindy, côté ope Mopao et Cindy. Or que eko tombé na époque moko o il y avait une guerre médiatique entre la famille Kofi Olomide na famille Alia. Donc Kofi de Brazza ayeko koma lokola deuxième moto yo azana sima ya Alia. Parce que komi Cindy yagana tobeta mo eloko moko boya beti pe Cindy ngo mbata na sima boye pas moi fessé. Or que côté yo na Kinshasa Kofi Olomide akomaki friste. Akomaki na méchant moko ya kosakana te
mais moi na mobali on a tikela ye personnage wana ya Kofi de Braza asalo elingi aye kotela ngai sindi na kati nengeni. Et c'est Kofi qui appelle ses avocats. Et il a même demandé le droit du veto. Il y a président Sassou et sa première dame Ngoli pour naba kanga Kofi de Braza batia na prison. Ok, il y a beaucoup de gens de l'autre côté de Brazzaville qui n'aiment pas Kofi Olomide. Baye ko s'opposer na biloko eloko ango ba bimisi pe ba avocat ba mbongo ebele pour Kofi de Braza akende prison te. Alors Kofi Olomide azalaki na concert na ye moko boye singeli asala. Concert wana bango batindi mbela ke concert wana bako boycotter yango coûte que coûte. Kofi Olomide ne va pas jouer au Congo Brazzaville. Et na ngonga wana Jube Mpiana, qui ne savait même pas, et l'on connaît les autres qui Kofi Olomide na Kofi de Braza, Jube Mpiana, azalaki na ba problème mon côté na Brinette, il y avait aucune histoire, azalaki na e bien, aye ko zwa contrat moko ya munene abeta na Congo Brazzaville. Alors bato yo balingai ko boycotté concert ya Kofi Olomide, ba yesi ko na sima Jube Mpiana, papa chéri, yo za le bienvenu, yo ndoko beta. Yété. Vous savez que Kofi Olomide a eu des problèmes depuis longtemps na Jube Mpiana. Na betela bino likambo nini oyo qui est ennemi à Jube Mpiana na Kofi Olomide e kota pona nini. Tango wana Jube Mpiana bana ne wana ya basi. Basaki na ba 12 ans, ba 13 ans. Kofi Olomide azana piscine ya munene na kati ya lopango ne. Ezalaki ke bana Kofi Olomide soki ba uti poto, ba ekini bana Jibe bayaka bakomi ko sakana souvent Kofi asukula na piscine na bana na ye omona pe bana Jibe Mpiana baye bazo sukula bango nyonso. Mais Jibe Mpiana n'était pas au courant que bana ne bagena ko sukula pe na même ata azaki au courant et ngoko sa na ngwelo côté. Mais avant daga boabi Joana e wozala ke a touchaka bana nanga ayebisi bana na partir d'aujourd'hui ce boye so ibana Kofi baye bonda ko sukula so na piscine wana te. Moni samedi moko yebisa ba copine na bino baya to ko sukula. Oh non papa na bango pekisaki bango baya ka suko sukula na piscine te. Oh Kofi Olomide mbala moko abangi akamwe. C'est vrai Jibe. Bon c'est bon. Et comment Jibe azoya boy Kofi azoya boy ni Jibe apesa Kofi Olomide mbote. Donc problème moyo Jibe na Kofi Olomide ba kabwana ba kuma binemi ezanga kombo kaka Jibe mutayebi yango. Donc ezali ba intention de penser makanisi lobanzo na mutu. Des fois ya sala bana ngabo. A partir le bana ba ki na asu kunate. Et osala ke Kofi na Jibe ba lobana kate. Mais Junior Mpiana tanga utaka poto ayaka na kini asololaka na mwana ya Kofi Olomide Didi Stone. Une seconde s'il vous plaît. Les okota kota bapele les okota bolimbisanga likambote. Alors et ko salake o siko to komi maintenant na conclusion. To longwe na introduction, développement, siko to bandi koma na conclusion, hein? Alors et ko salake Kofi Olomide apekisi pe mwana na ye Didi Stone alobisaka approchaka susu Junior Mpiana te. Donc et ça siko conflit comme familial entre Jibe na Kofi, mais il y a vraiment rien dedans. Ce botuni Kofi explication moi malonga ezate, ce botuni Jibe explication moi ya malonga ezate. Mais eye ko sala nini? Eye ko sala ke na makambo yango. Na makambo yango fali pour patanga beti concert na ba concert na ye tourner na ye aye nde aye okuta recrutement moko esalamaki ya plusieurs danseuses entre ba danseuses mwana Ntsuka pe azana kati. Vous comprenez? Alors mwana Ntsuka azana kati sikoyo ye fali ozo mwana Ntsuka nengeni
ekoleka ndenge ni na Jibe Mpiana. Parce que qui dit mwana nsuka o nyonso jiba bandeko pimela ye ki komema ye na poto siko fallait osala nini? Fallait komema ye na poto. Donc ils ont créé une deuxième guerre entre Fally Ipupa et Jibe Mpiana. Or qu'il y a déjà une guerre entre Jibe Mpiana na Koffi Olomide. Mais à ma grande surprise, émission bauti ko mona ya mwana nsuka batu babimisi ye aloba babiloko wana isa équipe technique ya Fally Ipupa à la tête Kisinzora. Alors, ceux qui ezali Jibe Mpiana, Soraya na ye, to Daïda na ye, mwana moninga vraiment mawate ya solo. Alors, nalingi kozala zuzi ya balabala te, to nangina zala contre JBT pour JBT, nangina zala juste au milieu du village. Ok? Moi, je condamne fermement ba pratique wana. Na utu ebisa bino basali ya nzambe bazo sala yango. Banganga kisi bazo sala yango. Le politicien n'en parle même pas. Mais tout ça, ezaka na bana o bazana ba niveau ya faiblesse. Ça dit parfois papa azala rasuna ndako te, parfois maman akufa, parfois kola pa ba koko, parfois donc bana nyonso wana bazana soutien ya sécurité familialité, baza ba proie facile ya batoyo ba ponagate. Vous comprenez? Baza ba proie facile ya batoyo ba ponagate. C'est-à-dire mbongo on dirait eleki nyonso na mokili. Succès on dirait eleki nyonso na mokili. Dignité humaine, humanisme eza soute na mitema ya bato ebele. Acte Jibe Mpiana salaka ya kolongola mwana nsuka bilamba. Yoka mwana nsuka zaeki moseka vierge. Ayebi mibali te, ayebi pe mokili te. Acte Jibe Mpiana salaki ye. Jibe Mpiana koi kolimbisa mobali moko te akosala na mwana na ye Daïda. Jibe Mpiana akolimbisa mobali moko te akosala na mwana na ye Daïda makambo ya salaki na Brinet mbote no mama Christine Matondo. Mais bouti komona honorable Bochap 69 ans na kati hôpital na Afrique du Sud ake kotala mwasi aboti mwana azobima kutu ata mabele te miliki ezate mwana moke Bochap nazobetela bino lisola Bochap. Soki ye moko mokonzi ya mboka mboka nyonso avoyageaka soki ba congolais ba yeko yamba ye na aéroport ya talaka ba garçon te akopesa ça va soit kuteninga na mwana mwasi moko boye makile betie akopesa epina bisou ça va est-ce que demain tu peux venir me voir? Allez tiens, si tu viens tu m'appelles, j'envoyerai quelqu'un pour te récupérer. Ok, tu vas bien, tout le monde va bien. Ye moko mokonzi aya na Allemagne à lokoti, ake na Turquie à lokoti, aya na France hôtel nyonso alala kalala ngana mwana mwasi bongo mboka ya ndengo wana. Vous croyez que bateau muso bazo sala mabe justice ko ikolandela bango? Non, Jibe Mpiana na wana Koffi Olomide ba wela mwasi te. Dans ces jours-là, azalaka pa Jibe, azalaka pa Koffi, akenda pa Adolphe, soki pa nani. C'est normal, président nyonso ba orchestre ba bimangana ba danseuse na bango. Manda Chante bimangana ba danseuse, Adolphe Dominguez, Jibe, Weranson, Koffi Olomide bango nyonso. Eza rituel ya ba musicien na biso. OK? Alors, lelo on se pose la question parce qu'il y a bando comme en conclusion. Est-ce qu'à Ferro il la musa procureur de la République pour bazongisa ma solo na temps balande la Jibe Mpiana ba comparaître na justice. Vidéo déjà sali plus ou moins 11 jours. Si c'était le cas, procureur déjà alingaki ala musa dossier oyo.
par procuration à l'andela JB mpe ba interpellé mais lo mo salamité o biso tozolo batuzaka lokwa bazuzi ya balabala toyaka pona ko condamner mais toyaka te pona ko sunga pe moto ya zali victime. Est-ce que cagnotte et salami pona mwana nsuka? Est-ce que ba décision nini diaspora zui pona protection ya mwana nsuka? Est-ce que bozui ba décision nini ya minene otozui? Alors ba Claude François pe ba ndeko bimakana ba jeune fille il y a 14 ans 13 ans, suivez l'histoire, il y a Claude François Clo. Et pourquoi comme on a Vanessa Paradis, quand il chantait Joe le taxi, elle avait quel âge? 14 ans. Après, il y a Johnny Depp. Même la Mindele Bablo, d'ailleurs, en France, il y a un phénomène, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils ont 13 ans, 15 ans. Ils ont 50 ans, ils ont chambre, ils ont homme. Pendant 1970 et 92. Les enfants de Dieu. Les enfants de cœur. Phénomène pédophilie organisé, structuré par un couple français. Est-ce que vous voyez bien noter? Il y a un procureur de la République a des fois copine na yeli kwashi na ye azanga mwana 15 ans. Si vous voyez au kata makambo ya jibempi na ndengine. Bango nyonso wana basomba ba plantation na Congo central na Bandundu. Côté ya Goma wana. Basomba batonga bandako bozomona bandako kitoko sont des politiciens na ba hommes d'affaires. Awa na poto awa nazana ba voisin ya bato mwendo na mona ka mibali te. Na mona ka basi na bana. E basi moko ya bana mike na bana bakendaka na bana na ba classe. Mais ceux qui ont approché au kaka mobile naza colonel, mobile naza ministre na Congo. Mais na calculaka bango te. Kutu yer moko na lataka bazo boulenga on dirait moi américain moko boyaza na ba vacances kotoyo gentleman moko metant ba mona sko style ya ba cravate ya ba français ba yo comprendre que tipo ya rozala soit ibuta outremen ou bien congolais. Alors maman Patricia a lobby que histoire ya Koffi Olomide na danseuse na Kenya oyo a betaki sabona o musu na France a simbaki miteke na sima taya esuka wapi. Histoire nano eza récente, eza ya Pasteur Casse. Lelo Pasteur Casse, azu moi si na yete. Est-ce que moi si on a bakse les 5 ligolo? Alors biso eloko ezo boma pe biso ba Congolais. Soki muta kwei na libulu toza bato ya liboso ya koganga muta kwei mais toza makasi te ya kodinda na libulu to ko bwaka singa kopimisa mutu wana kwei na libulu. Biso ba Congolais wana eza défaut. Wana ezali défaut munene. Ya omoni ngai ba débat mingi ezoleka na ba TikTok, ba YouTube, ba Facebook nazo kota ngote ka kokodiko. Parce que ça va débat moko subi d'émotions et de sentiments. Moto a didi na libulu. Nini to sali poto bimise na libulu. Non. Momone muta didi na libulu. Muta didi na libulu. Soki maiza na kati akufa au bout de 2 minutes 3 minutes akufi. Siko biso batu to moni nenga dindi tozo sala nini. Tozo sala nini siko pona mwana nsuka. Biso. Poto na kendagi boy siko na komozong sa flèche boy vers nous ba proposition nini ba association minene zawe kenda lokumu yebana etombo mana lokumu nini otosali poto saisir justice na Congo étant que partie civile nini otosali pona mwana nsuka sikoyo on se pose des questions ne mwana nsuka ye mokazu briquet apelisi moto yo epelana nute. Est-ce que vous avez une audience ya jibe? Toi, kogi su komona mwana na ye wana. Toi, kogi kozwa su ba mbongo jibe mpe na bana ko pesa ye à chaque fois. Po eloko yo bakisi nzora basali ye ba mema eti na media asa l'émission wana. Est-ce que eko futa ye mbongo kogi kosomba ndako to eko mema ye na poto?
Ça sont des questions qui nécessitent une très belle réponse. Dans tout ça, au lieu de tout ça, il y a balabala. Au bapé ça, il y a faute à likambo. Baïbi moutouna makolote. Donc, tout ça doivent avoir des questions et des réponses. Tant on a aussi l'émission, Google a contre Mukulu. Batu nyonso ba ibagi nengwana. Mais tant ba mona ki nazana nga netre, batu mi ba sepeli kutute. Tuzaki asuki 100 combien de personnes en ligne, batu ba mo kita bango moko. Batu nyonso ba ibagi a Google ozala contre Mukulu. Tant ba mona nazana nga netre, nazana ni contre Mukulu ni pour rien. Pour ngam na sala ki vidéo ya liboso, ya sortir ya album, ya balle de match. Vidéo ne futa mbongo ebele na YouTube. C'était la seule vidéo au Yoba Congolais Basala qui a eu autant de vie. Beaucoup na plateforme ya Shrek Ndondo. Yemuto a publié ka vidéo na Shrek Ndondo. Bon, moi mainanga yaza ne chauffeur à poids lourd na logistique. Moi mainanga to zaga na eba angle mobo to kutana. A Google ne ni na ko to na zoya. Donc voilà, on a ba mainanga. Après c'est mbote mingi na pasteur Condé depuis Washington DC. Mbote nanga mingi na Richard Mayemba depuis la grande ville de Calgary. Et nansi année on a osana année on a décembre on a osaba congé nanga na juillet na osaba congé te. Bana ba okende vacances bango moko nga na otikala. On a profité ba congé nanga. Na décembre na kosala moi tour moi mokie na ozana 4 villes na États-Unis na ozana Austin na ozana Colorado et puis na Roya New York et puis Washington DC avant na nokosuka na Montréal et Calgary. Donc na ozana ça ba côté qu'on a na mois de décembre na za mois ba makamo boé ils ont singa moko il faut na za sur le terrain. Voilà, donc je crois bien que ça va bien se passer. Bon, alors vous allez me dire que me Google dans tout ça. C'est quoi yo yé mon tsuka a gagné nini na makamboana. Et puis Jibem Piana pense quoi na makamboana lelo. Na bi ke biso toza ba zuzi ya balabala. C'est-à-dire on est de faux juges, le juge de la rue. Otoya ga pona ko condamner. Bunga so isko botuni ya vinanga na olobaka batia jibe na prison ici nango boka sina olobani et ba pratique wana bandeko nanga ce n'est pas seulement de la pédophilie ezali bateau bazana secto babenga ka talisman. Vous comprenez? Bless Niabala lobi yo uzana Austin bongo le ka Dallas. Au Simba, to bon ça va programme sur to comme la fin de l'année. Donc Neti Aurélie a lobby 100% mensonge muluba côté linde qu'on a Jibem Piana. Oh non, non. Tina oloba maramba ba condamnation sur Jibem Piana ozo kangate. Ngabi si c'était moi. Et j'arrête Jibem Piana dans l'immédiat. Qu'on tient une cellule d'une prison. Et on a zolu ke bateau bazarana ba pratique wana mingi ba jeune mingi bazana ba pratique mingi bazana secte moko ba bengaka. Secte wana et sengaka makamunyo se fait à la gêne et à la sika. Et tu verras Jibem Piana la tarelamba moko mbalami balete zaka lati et sili ya sika. Et si même Piana Wego Bimana, moi la moisi à Mokolote, il faut moi la moisi à la moine à moquer. Ceux qui le razan à moisi et barre, moi je suis à moine à moquer. Et il y a des politiciens, des hommes de Dieu, bangonyon so bazana katia secte wana, bazako détruire ba vie, il y a ba jeune fille belé, pour ba jeune fille ming, bazana ba condition, il y a faiblesse, papa zate, des fois maman koufa, des fois vana pas coco. Il y a des fois, bazana ba para mais vie sociale à malonge ezate balia kambala moko na mokolo. Babilo nyon soana ezako justifier faiblesse ya mwana mwasi pour à la proie moko facile
et pas ya moto yo azali très dominant. Chers amis, chers camarades, moboti mogote oyo azali moboti ya solo akoki kokamata mwana na ye ya mwasi azana no mwana moke apesa na maboko ya moto po akende kobina bina ata kute kofuta ye $50 par mois moboti mokote ata moboti ya pasi akoki ko permettre te. Ça je vous dis vrai ndeko na ngai kosala na mwana te mwana oyo boti na pasi zo kolisi na ba condition oyo lingeli. Omoni ngai bana bakendaki anniversaire ya cousine na bango. Et comme kuna o bakanga bango basuki, o basala boy, bakoya lelo te batindi lettre, o baksela bango 2 jours. Mais 2 jours on a ko mona on le voit 20 jours. Je ne permets pas à mes enfants bakende hier même 3 jours na dinga bango te. Bongo sikona ka mata bana na ngai wana. Na ndo pesa pa JB. Oyo presté déjà comme une grande fibre. Na ndo pesa e pa JB. Nous à la place nanga. Ngaku tu même na école o mwana boya soki si mwana nanga il faut na mona parents na ye. Malgré l'école est convoqué ba parents mais nga il faut na mona ba parents na ye. Je ne joue pas à cela. L'école na collège na lycée ba yebi des gens ngai qui c'est l'enfant de monsieur Lobouélé. Il ne joue pas. Son père est comme ça. Il ne joue pas. Koyate ko yaza jeune moko makaso beta mona nanga likofi na libum. Yaya na ya ko corriger yo comme c'est doit. Chez moi ça joue pas. Et tu appelles la police, j'appelle la police, je dépose une plainte, to kei na justice. Bana nga bazanga ba camarades. Bazanga ba camarades, les camarades sont des collègues de l'école. Personne viendra sonner chez moi, oh non papa, on vient jouer avec tes enfants. Non non non. Ils ont tout ce qu'il faut. Et na saraka be fort bazala na nyonso esengeli. Et puis bazo kola bazo kene ba université à minene mbala moko. Ba ici, ils peuvent décider leur vie après moi. Mais lorsqu'ils sont encore dans mon toit, je resterai toujours le maître. Et très radical nabo. Ça y est, c'est fini. Sko bilo wanengwana. Oyebi mwana mwasi aza être dominante par sa pensée. Quand tu aimes une fille petite, sache-le bien qu'elle va te rendre petit comme elle. Yo so mwana mwasi ya mukolo olingiye ako mukolo non yenda okomiso mwana muke. Elle va te délabrer, voire même te rendre pauvre. Elle va te faire aussi des chantages. Yango te tozo mona pa ya mona nsukana jibe. Parce que Sogi a besoin vraiment que azo ba solution na ye pa jibe. Elle allait lui écrire. Même à tazo soit tan okota kuna te ko la jibe. Nga master bosana. Bosana ndeko. Oya wonga camarade ya mwana na yo rien. Moi j'ai suivi un documentaire sur le footballeur Mbappé. Bo betaka ka la mère de Mbappé parle. Bolanda mama ya Mbappé makambo azolo ba sur mwana na ye. J'ai beaucoup aimé cette dame. Et puis là il faut comprendre makambo suba lobaka oh non Mbappé a collé na ba parents ba divorcé alors qu'ils ne sont pas divorcés. Moi sinon mon bali baza toujours ensemble. C'est mieux, il faut que tangara mingi kolandara mingi makambo beleke koyokaka surtout na monoko ba congolais. Monoko bololo. Congolais azana monoko bololo. Pe kozala matoyo te eyoka liloba sambo. Litoyo eyoka liloba sambo. Litoyide. Litoyebe. Litoyebe. Ba okomisoka wala mamo abelisi mwana kituntu. Lisolo nyonso ya Congo bololo komi elengi na litoyi na ye. E pakula ebo yesi a pakulaki. Fina ebo yesi a finaki. Gumba ebo yesi a gumbaki. Solution pezo yate. Napekisaki yoko bimana linga kite to kabwana.
tala lelo yoko pesanga pasi na motema ye. Mpokwa lelo yo, mpokwa ya makambo ima, biso nde silence o lelo na zangi maloba. Ngaboy bazuzi ya nzela ba ko pesanga ifote ya likambo yo. Nyebi mutu na makolo te. Biso bikongenga ngo pa unité. Est-ce que c'est vrai que ba pratique wana iko kosila na mitwa ba congolais? Je crois pas. Kende na ba mboka lokwa ba manianga na ba seke banza. Omona ba jeune fille ba uti ko sukula na rivière. Ba ko zonga ba ko yembaka ba nzembo na Kikongo. Bazana ba 15 ans, 16 ans, 12 ans, bazana bana mike na mikongo na bango bana ba mie ya ya ye bana ba mie ya ye bana ba mie ya na mo bakoni na mitu na bango bazaza na ba bebe na mikongo na bango ba mimi basali nkata ndenge bango mo bakongo ba benga kan nkata kene na mwene dito ofungula munoko bwe bana ya ba 13 ans kuna kutu. C'est encore pire parce que mibali, basana ba 50, ba 60 ans. Ce n'est pas ba garçon ba 25, 20, mibali ba koko. Basi baza ba 15 ans, ba 16 ans, ba 17 ans. Parce que bango eloko ba mibali mingi ba lo bakango. Que mwana mwasi soki azana muke azakana moto mingi na nzoto na ye, moto wana ekomisaka mibali bilenge. Ceux qui scientifiques wana ou ya sala ki théorie wana zana mokilingana ko bomaye. Au contraire, une jeune fille tue un homme âgé. Une jeune fille tue un homme âgé. Ceux qui osana motuka. Motuka no wana moteur ceux qui koufi. Ko mekate ko somba moteur ya sika pour remplacer na motuka na yo. Donc na motuka na moteur ko sala nini e ko kufa. Parce que vitesse, vibration o moteur ye nango karakasi ya mutuka eza suna makoki wana te. Kende na bandundu, na bulungu, na mission beno, na nka, na kikwiti. Toye pa ya baboma, na mushipentane, mumpe sole, bambala 1, bambala 2. Oye na mbandaka, okoti ti na bwende kuna na collectivité ya Ouensense, kende kutala basi oyo babalaka, na zolo ba 2024. Que nous retala ma bala ou ezo bala ma basi basaka na ba 13 ans 14 ans 13 ans 14 ans 13 ans 14 parce que l'émotion na bino wana ou bozotel les cambo ya Brinette on dirait ça limité sur Brinette mais ba oyo bazo subir encore ba viol wana bazana intérieur à Congo bokolobela bango te ba mama na biso yo na ba koko na biso baza violer na este kuna bokolobela bango te bokobima bazuzi te ba avocat te kaka ya Brinette hadifo mobali ya kukicha motema abengi mwasi babongisi avenir a Brinette zongi na nzela bongo ba oyo bazo subir ba viol ya mibali oyo bayebi bakombo na bango te. Alors Congo le temps courbé à lobi nzembo yo uti ko yemba wana eza ya biso ba Congo eza ya biso ba Congo 100% ne Congo ba manyanga si na gira ba Mr. Bela ba manyanga yo na gira ba Mr. Bela ba manyanga na matonge soki to kenesi na lopango na bango omona mère na bango ya munyanga awsala ba pondo jardin na ye awsala azoyemba banzembo ngana yeba banzembo Bela ba manyanga bana ba mie ya ya ye bana ba mie ya ya bana ba mie na yeba banzembo Bela. Et puis l'église catholique to banda ko sambela 70% ya banzembo ezalaki na Congo nga sika ko nzembo moko ezalaki na tango ya kotia makabo ya kotia ba dona ba dime l'église catholique Yahvé, Yahvé, faut fungula kama bogo bo beti okangi. Nzambi nko kila yangalala nazolo. Après banze muso ezakana akala bo mwana pe banze muso ezalaki mfumwe yamba makabo ya kimenga na mono tala maboko na mono
ya ukele pamba après mfumwe banze momingi to anoye ma l'église catholique au moins que ozalaka na yo kokene na l'église catholique te wana ko comprendre mais la langue kikongo a été dominée sur tout le plan d'ailleurs okomona biso na kini code de la route nyonso ya chemin de fer ezaki écrit en kikongo au moins so komi na matete batie lio flèche bo nzila zulu donc nzela ya likolo ezaki na babiloko ebele bakoma koma na kikongo chemin de fer nyonso ya Onatra na Kinshasa. Alors biso lo watu aki batia Saint Joseph catholique ya Matonge donc ezaki banzembo moko donc voilà. Donc voilà nga eloko na wego senga pour na Brinette aza la perdantité aza na deux options pour aza la perdantité na histoire aza na deux options soit à traduire JB Mpiana na justice parce qu'il a commis déjà majeur soit à luki terrain d'entente ya yena JB Mpiana na miable pour aza la perdantité ameka kotia makambo yo te na maboko ya basuzi ya balabala au grand sœur na ya lobi boye bati kaba chantage wana ça ne ramène que la haine et la violence parce que mai ici est sopani sikoyo nani akobeta na Congo na Brazzaville entre JB Mpiana na Koffi Olomide chantage au pe Koffi Olomide alobi ke Koffi de Brazza banda ekoloba pona Sindi e banda ko sala Sindi pasi Sindi banda ekolela lela donc comme histoire ya Jeda Smith na Will Smith siko ba komo luka cross nini o ba ko beta mbata donc e bimi moko Faustin Koffi de Brazza ke ezala na monoko ya Koffi Olomide nde aya koloba na TV ke d'ailleurs Koffi de Brazza kuta zaka kinois aza zaïrois bosko balia bateke wana bamboshi wana na balari soki bakeko yo biso to considérer lokola mwana na biso nzoko zaka na yo zaïrois ba betie banzete bambeli akufi Koffi Olomide yo kolobani obe mukolo azoba yo tende muto koya na ba discours wana komemela bato. Alors botu na Google siko point de vue na yo ezali nini Brinette amema JB na justice pour cause ya Brinette esunga pe ba fille mususu bazali na même cas ya ba violation wana na ba kolo etant que baza ba mineur pe ba ignorante. Alors point de vue nanga egozala vie justice ya mboka na biso eza passe pour Brinette azwa gain de cause lelo justice est kufa et mwangana justice est mwangana Brinette aluka terrain d'attente na JB Mpiana atika kosala ba vidéo wana à qui profite les crimes et zaka moto azotinda ye. Voilà, chers amis, chers camarades, chers compatriotes, le peu que j'avais à vous dire. Une très belle analyse, beaucoup d'humour, beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.